Histoire triste, il y a Louise Ekolelisa yo bandeko, une jeune fille à Zalakabongo na Goma, une gomatracienne. A Koutanaki, na jeune homme moko na université, j'avais les ambitions, bah ça dit 3 ans ya fiançailles. Pendant fiançailles na bango, bah la palakinda et ke ba kokutana te, moi sina mobali tina jour ya nuit de noces. Kasi na nuit de noces boye. Mbalamoko Louise Amona, mobile naye abimi na chambre, mobali mususu a koti, mobile naye atindi mobali mususu aya kosaela ye nuit de noces. Oh, likamnini ya somo boye. Alors, Louise azalaki obligé ya kuboya mobali wana forcé ti ba sali nuit de noces na mobali mususu. Atangu agangi batu ya hotel wana baye bakangi mobali wana mususu. Baluki mobali ya Louise Amona nite la mouise ya zaza pour la mobali oyo avant na mois pendant 3 ans ba s'abstenir jour ya nuit de noces aurait au lieu ba ça la fête malamu il a préféré kima atinda moto mususu aya kosa la fête na place na il solo ya pasi Louise Aleli a expliqué l'histoire na ye yango to kobete na yo awa na radio lokolo soki na yo okota o s'abonner. Après 3 mois, il y a publication, résultat, il y a élection présidentielle en République démocratique du Congo. Enfin, le président Félix Antoine Tshisekedi a nommé Bongo Premier ministre. Bala Liboso, na Congo démocratique, tout à la ministre Liboso, to ministre Yambo, moi na moi si. Comme on a dit, Judith Tuluka Souminois. Suivez. Pour commencer, je voudrais remercier Son Excellence, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, pour la confiance qu'il me fait en me nommant Premier ministre. Je voudrais aussi rendre gloire à Dieu, le maître des temps et des circonstances, car c'est lui qui a voulu que ce soit aujourd'hui. Ainsi, je suis consciente de la grande responsabilité qui est la mienne. J'ai indiqué au chef de l'État qu'il pouvait compter sur ma loyauté pour l'aider à mener à bien le développement de notre cher pays, la République démocratique du Congo. Voilà, enfin, les conseillers spéciaux Yachemen et Moïse Katumbi Chabwe. Salomon Escadela est en Belgique. Batiki Esika Aboyake la Belgique pour la consommation appropriée. Vous voyez que Tangubanda Bakanga qui est na Munduki. Il paraît azalaki na ndolo mundu kisoki ya yeso pe illégal, on ne sait pas bango ba yebi kasi abane kolo bazali maladi mutu moko andimaki ete tiba médecin basali ba test ya marque na marque ba examen ba ekondima akende bongo se faire soigner à Kobi Bongo na Belgique. Est-ce que malade nezaki ya solo to aluki moyen pour na abima poto mona ba misukutu ba sanza na prison makila nzoka ezalaki montage ya Salomon Escadela ezalaki ya solo to ya lukuta yango to koyeba na mission ya lelo. Yo mutu olinga kolia na restaurant mama te kobanga na hôtel na kolela malewa olinga malewa ya keba na malewa mususu talaka le monde là d'ailleurs c'est très mauvais makambo zo de kala mukili okondimate ya tala mama oyo alamba kala malewa tala degra ali kolamba malewa na malewa na ye asilisi kolamba na malewa kasi tala eloko ya somo oyo asali eloko nini asali awa nzoka tumwa libulu akunda libata kuna na miroir na penya ya oyo nyoso aliaka biloko na ye na malewa akomi na motema ya libata et sur la libata bazo contrôler bazo azo ba chance ya batu ya pona nini motema ya mabe boye batu so ba mesa ko na restaurant siko to tika ko na ba restaurant to ndenge nini mabe koti yango to kozonga na ka émission ya lelo. Désormais, pour la kotinda mbongo na Congo, on a besoin de reconnaître la agence la Western Union, ba Manigram, na Johannesburg, à l'Afrique du Sud en général, ba pesibino faveur, ba pesibino moyen kotinda mbongo. Partout dans la République démocratique du Congo, agence Feuve Express, et ça dit bongo dans une ville, mais on a besoin de reconnaître kunate kako bengi numéro de téléphone, on a dit transfert na téléphone na yo, malamo kon de konayo partout na Congo azui, asa na Lubumbashi, asa na Kipushi, asa na Kisangani na Matadi, tina Kanyama Kasese et Boma akozwa mbongo malamoko, on a dit na poto, on a na ndeko mbongo na Kinshasa to à partir de Johannesburg, aussi na mbongo na Congo RDC, benga bongo bandeko agence
Feve Express. Ba numéro na bango ya kwese koleka wana kasi likambute okobenga bongo ndeko Judith pona Johannesburg transfert d'argent basali mibale okobenga ndeko Judith. Nous profitons pour saluer ndeko Judith. Benga ndeko Judith na plus 27 78 79 53 235 wana ndeko Judith asali yemo côté asali pena ndeko Belinda okobenga Judith to okobenga bongo ndeko Belinda. Numéro 1 ndeko Belinda ezali plus 27 68 45 63 157 wana bandeko ya Johannesburg. Kasi ndeko Lucien azali bongo na mboka ya Ngumba Kinshasa. Yo ndeko na Kinshasa olingo tina ndeko na mbongo na Afrique du Sud benga kaka Lucien osali M-Pesa to Orange Money mbana moko ndeko sa partout en Afrique du Sud à kozwa mbongo. Numéro 1 ndeko Lucien ezali plus 243 81 31 44 003 wana ndeko Lucien. Bandeko ya Lubumbashi batikali pe simate pona kobenga bandeko ya Lubumbashi benga bandeko ya Lubumbashi. Voilà, on va chercher le numéro ya bandeko ya Lubumbashi Wantanshi. Voilà, ndeko ya Lubumbashi comme on a mami, sœur mami, on a Lubumbashi benga sœur mami na numéro plus 243 81 17 43 388. Vous avez un mami na Lubumbashi yaya osalika M-Pesa on a besoin de oya d'agence transfert d'argent kaka yaya osalika M-Pesa et pas ya mami et pas ya Lucien malaboko na Johannesburg awa ndeko na yo partout na Afrique du Sud Cape Town Mafiking akuzwa to posali na Afrique du Sud awa olingo tina mbongo na Congo partout na Congo yo benga na yo kaka ndeko Belinda obengi ndeko Belinda to obengi ndeko Judith bakosunga yo Feve Express. Voilà ya bana mboka transfert d'argent otoloba kite tolobi. Voilà. mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokwea mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende wenjoro. Mbote na bino bandeko balandi ya Radio Lokole Télévision bisika nyos tu bozwami. Merci na confiance o bozo continuer kopesa na Radio Lokole masolo et pas wapi to kuta na biso nyos tu pona kobeta masolo ya makambo zali koleka bongo na communauté na biso africaine en général mingi ya biso batu ya mangala. Kombo na ngai Fiston Pelende tata ya Sedek to senga kana obilo kombo komi balemi satu ya soki mba liboso yo omoni biso to batineli lien kotikate s'abonner. Soki s'abonner, kobo sanate ko fina bongo cloche à notification pour na yo orataka ba programme na biso ata soki mu kete. Un clin d'œil na Michael George, sponsor officiel ya chaîne Oyo na sengi na yo okota bongo na site ya Michael George pour na yo o pour un article o ça lango besoin. Soki vous avez besoin ko la compagnie à sécurité ya to compagnie électricité. Au salaka échafaudage compagnie ba tenue ya ba combinaison pour na ba travailleur électricité et consort ya ba tenue ya ba sécurité ba li ko sala ngo pe bongo na Michael George. Bo sala te que Michael George a te ba montre na ye na promotion ti le 30 avril oyo côté na site ya Michael George pour na montre o za ngo besoin o za ngo na moins cher livraison à domicile. Voilà. Yambo tobeta lisolo ya Louise o epesi mutu koso ya kosakrate Louise jeune fille oyo za la kabongo na Goma une Goma tracienne bandeko ya Goma mbote na bino habari yako kuna bosaki tokwa c'est que bien lisolo ya pasi partager pour na ekomela bandeko mususu na vie to za la kana ba problème ebele na ebele problème ya santé problème spirituel problème physique kasi et si quand problème ezali ezalaka toujours na solution donc synonyme ya bon problème
ezali solution yaya trouva ka solution qui okima okenango de pur empire epesi pasi ya kosakana te mpona nini fiancé oyo akomaki bongo mobali ya Louise akimi na nuit de noces olie aya kosala fete aya kolia mbumba ya akimi a préféré atinda mutu mususu aya kosalela ye fete na pese na ye oyo ezali phénomène nini oyo epesi ngai mutu koswa yango tokosola yango lelo kasi yambo tosola misolo ya Louise to développer oyo bomoni bongo na sommaire. Après 3 mois, il y a publication, il y a élection, Salambaki Bongo, na 2020, élection catastrophique, Moutamutu, Abenga, na Komo, na Elingi, Toute, Komo, na Yango, Tozeli, Kassi, n'a pas payé le coup la Sénégal, exemple à suivre, Mbalamoko, sur le président Bimi, semaine, Oyo, Toko, Tidiablo, Bazoko, Bimi, ça gouvernement, nous on a pu attendre 3 mois pour ba nommé premier ministre de gouvernement ba nommé des premiers ministres bo sunga biso ba lo nini ministre premier ministre ya mwasi ba lo premier ministre to premier ministre kaka ba nini la première ministre to ka le premier ministre pour mbala liboso la Congo démocratique to za bongo premier ministre ya mwasi ye za bongo chef ya gouvernement comme on a ye Judith Tuluka Souminois, voilà. Judith Tuluka Souminois, yende asa actuel chef de gouvernement, oyo a conformé na deuxième mandat, il y a président Félix Antoine Tshisekedi. Ça lui peut bien. Batuming babaki ba papa ba leka la poste wana ba leka ba mona pena beloka longa ba ça a été tout personne chance c'est pas ya maman, tout ce qui maman a consacré quelque chose. Alors Judith n'est pas quelqu'un à présenter, alors qui déjà dans le gouvernement. Je crois qu'il a gouvernement passé, non? Ça m'a le compte ministre à plan, je ne sais pas. On a sélectionné pour vous toute une litanie, toute une série d'interviews. Il y a Premier ministre Judith Tuluka Botala, et comment est-ce qu'il y a sa nomination, et puis comment est-ce qu'il a lutté pour la campagne de chef de l'État, et puis Tozonga. Voilà, félicitations à vous, madame, je ne sais pas, la première ministre ou le premier ministre Judith Tuluka. Suivez. Portant organisation et fonctionnement du gouvernement, modalités de collaboration entre le président de la République et le gouvernement, ainsi qu'entre les membres du gouvernement, spécialement en ces articles 8, alinéa 1er, revue l'ordonnance numéro 21/006 du 14 février 2021 portant nomination d'un premier ministre, vu la nécessité et l'urgence, ordonne. Article 1er est nommé Premier ministre, chef du gouvernement, Madame Judith Souminois Tuluka. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Fait à Kinshasa le 1er avril 2024, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour copie certifiée conforme à l'original. Kinshasa le 1er avril 2024, le cabinet du président de la République, Guilain Nyembo-Mbouizia, directeur de cabinet. Je vous remercie et vous aurez tout à l'heure le plaisir d'écouter ou d'avoir Madame le Premier ministre pour ses premières impressions. J'invite Madame le Premier ministre. Qui a été reçu tout à l'heure par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous allons avoir ici en exclusivité, en intégralité, le premier mot de la nouvelle première ministre de la République démocratique du Congo, Souminois Tuluka. Vous avez sûrement un ministre d'État, ministre du plan. Salama. Pour commencer, je voudrais remercier Son Excellence, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, pour la confiance qu'il me fait en me nommant Premier ministre. Je voudrais aussi rendre gloire à Dieu, le maître des temps et des circonstances, car
C'est lui qui a voulu que ce soit aujourd'hui ainsi. Je suis consciente de la grande responsabilité qui est la mienne. J'ai indiqué au chef de l'État qu'il pouvait compter sur ma loyauté pour l'aider à mener à bien le développement de notre cher pays, la République démocratique du Congo, et que nous puissions, sur base des 6 engagements qu'il a définis au moment de son investiture, travailler pour la paix et le développement en République démocratique du Congo, que le peuple congolais puisse bénéficier de ce pays, des ressources qui nous ont été données par le Seigneur. Mwanamboka Moïse Katumbi Tchabwe, président ya Ensemble pour la République, Abandaki Kolela, comment est-ce que le gouvernement a arrêté ses collaborateurs, Abandaki Elekeli Bangwe Ben Ensemble, tout Monaki Bongo Oyo, Azaki, ancien ministre en transport, puis député national, Cherubin, Akoufa Kinaba Moyo, Akoufa Kiwana, et puis Verdi Kebimaki qui il s'est suicidé na kata mutuka na ye abeti masa silibanda tina mutuka on ne sait pas et suka ndengwa même personne avait cru la verdict au bako isaki wane siliwante bakanga ba Mike Mukeba et consort pour aller encore plus loin. C'est conseiller spécial na ye Salomon Escadela bakanga qui est jour au ba ka marche na Kinshasa tant bazo en aéroport en Njili il paraît azalaki na port d'armes illégal azaki bongo na prison Ndolo a Umeli et puis par te bara batango bato bazwa mwa mosolo bato bayebana bato ya mbongo soki à côté prison ezala kaka non abandi kobela. Ce n'est pas seulement au Congo, c'est même partout au monde. Abandi maladie oh azobela ni robela boy. Enfin personne croyez la maladie, il y a Salomon Escadela, parce que tout le monde n'a pas preuve. Même dans le régime passé, il y a des gens, on a vu des gens tels que vice-gouverneur Jekoko Moulumba, oh, il vomissait le sang, ça lui va vider, il vomissait le sang consort, même Moïse Katumbi Moko hôpital, et quand on l'a accusé, le mercenaire consort, tant qu'on a comme Kalibande et Mboka, maladie ici là, il y a un peut-être qui m'entend, mais il y a Salomon Escadela, baluki, même les médecins Oyo. Il y a gouvernement, Baye, Batali, Bamonique, entre parenthèses, il était vraiment malade. Voilà, ils étaient obligés. Il n'y avait plus de choix. Il fallait que Salomon Abima a se faire soigner. Il y a une image na Belgique, à Komaki et tout. Moniango, Baye, quand on écoute la civière, Salomon Abane, Yemoko, avant la prison, il ne pouvait plus marcher. Salomon Escadela, à Kumbo, la chaise roulante, la civière, à l'hôpital. Nous souhaitons la bonne guérison à Salomon Escadela. La conseiller à Mwanamboka Moïse Katumbi Tchabwe, président Ensemble, chairman Oyo, à Pessi hôpital Moko na Sud Kivu Tokozongelango. Prochainement, il y a un président à l'hôpital, et c'est pas ça d'opération d'hôpital, il y a Est, na Sud Kivu, Nord Kivu, comme ça, on va vérifier, puis trouver pour informer nous. Donc, courage à toi, Salomon Escadela, et je vous dis qu'à Ozong la mission na Mboka, Nzoto, Kolongono, suivez un peu arriver là, comment ça s'est passé na Bruxelles. Yaya image oyo ça date un peu de longtemps mais ba zong c'est biso zong c'est liyo potala yango lisusu yo muto linga kolia na restaurant yo muto linga ka mingi kolia na malewa nga malewa maman là maman so la mbelo ma déblo au consentir c'est vrai il y a des restaurants oh bazo ko lamba vraiment pour na kosunga bato parce que ndeko za célibataire donc on a retard a préféré aller à un restaurant pour nanda peut être résumé retard les kamutu za la kanango mabete kasi na lobaka chaque fois avant un kolia yo il faut prier parce que tu ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans biloko au bâti wana mama ola ba biloko to la ba exemple ça les gens ba misu balambela ba to ba misunya ba bébé ba misu balambela ba to ba mbwa na boule ya ngulu donc et ça la maka belé donc et belé pour aller encore plus loin et plus grave tala kutu mama on a restaurant na ye alambaka misuni normal atela tala misuni belé aucun restaurant mama wana chaka misuni belé ra fufu belé misuni belé baleka ngo mutu morte ifotika ezala ka misuni ya soso ya solo ezala ka misuni ya ngombe ya solo to misuni ya ni baleka ko vérifier kasi à part cela tala mama oyo esika alambaka biloko na ye nzoka tu mwa libulu kuna atia libata kuna na miroir ya
tous les moutaliens qui ont été dans le restaurant, yo okobimaka kamona okomina esprit ya libata, esprit ya soso, ba contrôler vie na yo. Au moins la kayango te salama constat ya ezali ya ezala ba dusu makambo ya soka ba ba misusu pe ezwaka bango yango wana avant olia ya sambelaka. Eloko tout avant ça la sambela. Poste noter mawa mingi okomona yo banda ko na restaurant ya mama wana omona kaka mbongo na salaire et si la raka maman là au restaurant il y a des sagas maman là bon papa te defaka au defaka du premier jusqu'au 30 ba futa on a katikati ya mbongo na salaire et kindaka na malewa maman là pour au defa au sala mbongo lo mo te pour nini malewa vie zo marché te au kanga ndoko ndoki au maman ndoki papa ndoki ntoka malewa na yonde sali yo bongo et si passe ndeko oyo a expliquer mon les makambo suivez. Bonsoir la famille. S'il vous plaît, essayez de regarder la vidéo jusqu'à la fin. Lorsque vous irez dans certains restaurants, faites attention à ce que vous mangez. Faites attention de consommer les nourritures ambulantes, les nourritures qu'on vend en route. Regardez s'il vous plaît, regardez. Regardez. Après vous allez dire votre vie ne marche pas. Vous faites n'importe quoi, ça ne marche pas. Vous n'avez pas de succès. Vous avez un projet, ça meurt dans l'œuf. Regardez. Elle prépare une nourriture avec beaucoup de viande, mais regardez la pratique. Regardez les pratiques qu'elle fait. Regardez. Comme on fiston Pelende, Tata ya Sedek. Merci na sponsor officiel de la chaîne Oyo Radio Lokole. Il s'appelle Michael Josh. C'est aussi pour s'habituer déjà vous bien Michael Josh. Logo to griffe ya mwana mboka basé aux États-Unis et pas wapi ya soki olingi osomba bilamba ya marque kota bongo na et pas Michael Josh surtout bilamba ya sécurité nyon surtout non besoin kota pas Michael Josh au komona yango. Ce qui est spécial c'est quoi? Till le 30 avril Oyo Michael Josh a quitté si bongo ba montre bongo batunde ba liko sobo ba montre talaka montre wota résistance montre Oyo okoko tangona kata mai okoko pour na mbula okoko soko na mbula na nkona plage et kolongwate confort benga Michael Josh pour na ozo montre ya kitoko na moins cher kititalo yo pe muto lingara kolata bongo ba super wax hollandais Michael Josh a sali promotion sika boye kaka 50 pièces te ata parti à 2 3 4 5 pièces benga Michael Josh comme ça okozwa livraison à domicile soki ozali na moyen kokota na site ya Michael Josh te Michael Josh LLC benga biso to continue au lien site wana topé toko pesa yo numéro ya service clientèle ya Michael Josh voilà ekendaka ndengo wana pona yo muto mitungisa ma poison en nzoto to bateli yo poison to ke affecte wa pi benga biso toko chayo en contact kama ndeko o ba na anti poison pona yo o bongama on ne sait jamais ya fabi to tika kala baninga otika kala makambo échanger est-ce que comprendre anti-poison ezali benga biso autre lobaki te tolobi lisolo ya Louise tokobetela yo epesi ngai moko d'abord mutuko soit pe ko pesa yo mutuko soit ya kosakana te lisolo oyo salami bongo na Nord Kivu précisément na Goma tracien bote na bino jeune fille oyo na kombo ya Louise azali bongo Goma tracien atanga ki kelasi na ye tango asidi si kelasi akei bongo na université et pas ya linga ya continuer étude pas comme mutu na société asunga bongo mboka na Congo démocratique Louise obaye komona oyo bomoni na miniature ezali pena Louise o photo ko ezali pena Louise ya solo lié wana kasi na université boye bien comme déjà une grande fille et puis fille estudiantine ba kutala ki na un jeune homme ou azala ki na GD yezala ki na G1 jeune mwana GD ba yokana ki ba kutani ba kwai na bolingo ba lingani ba ngombale bolingo ya université boye bien ezaka elengi ba cour ba nini consort ba komaki ensemble kasi eloko moko Louise a remarqué que bon, c'est là qui nango, bah ça là qui arrangement. Mobile wana to chéri na ye o akuta ki na université bolingo université ici ça va en tout cas bisona yo to kobalana. Tango pe que là c'est si ya zaki na mobile zaki na GD ye Louise G1.
Bah ça là qui 3 ans à fiançailles. Pendant ces 3 ans, ils ont moni couple la couple ça la commun accord nango. Bah yo kala ki biso to ko sala kaka ndenge Bible et lobi. To ko liambu mateti jour ya nuit de noces pour na ebi mapena qui to respecter. Ceux qui n'étaient pas mauvais. Mais Louise a l'obité kazalaki moseka. Louise a sala ba vie na ye banda kana mais puisque ezaki agreement bango na mobile na ye ba sepeli esala madengo wana y a pas de souci. Bah ça abstenaki pendant 3 ans et le komoko et salama quitté. Est-ce que vous dites que mobile on vend 3 ans mobile fiançailles après ça gagne surtout mais bah ça la fêtité ça moi je ne sais pas bander que ça la fêtité tina nuit de noces tout pendant ces 3 ans là bah comment qui tina niveau bah s'il peut bah dire que c'est débrouiller bah somba qui kutu nanda ku Louise na fiancé na ye bah somba qui nanda ku so qui to balani pour que de ko va nanda ku oyo bandeko mariage et salama kate mariage pe et ko salama fête munene famille à Louise et peli boyebi soki mariage et salami famille à moi sinde bazala kana esengo mingi kutu ko le ka famille mobile na ye bakate po ane bandeko ya basi bakantara lokola mariage ezala kande ya bango nzoko ezala ya des familles bokomi wala ka bandeko ya basi siko moi likunia soki ya na bino abali fimo ko boye mwana mususu omona ba isaka mwa rare omona ka ba semeki bazaka mwa bien mwa rare bazaka bien ba semeki na basi ya bayana bango même mususu zalaka yo ka yango ba yeba ta banzembu bandeko ya basi yo bolinga ka basi bandeko ya mibalite pona nini yo na ba mama bokilo à 95% ya ba mama bokilo balinga ka basi ya bala bango te po nini et ça va bon point est-ce que yo to babala ki wana mama bokilo na ba ko linga ote revanche to nini to tika ka bala baza la libre moi no bokoli akola mobali azui moi na ye tika bango ba vivre vie na bango comme il se doit est-ce que okomi c'est que bien mama Lidi basekai okomi c'est que bien et kendaka ndengo wana voilà je salue la première dame de Belgique, pour ne pas dire de Bruxelles, est Maman Marie-Thérèse Roumela. Ce que tout makasi, c'est que bien. Maman Massamba Suzanne, nous non, Nzamba Zalokumu. Maman Emezola, toujours présente, on est là. Merci Nzamba Pambolayo et Kendakandengoana. Voilà. Somba kinda ku bien équipé makamunyo surtout bazo zelaka ka fête à mariage peut ko karaté ba yeb famille à mobile ba pesi pe mbongo ba lekisimo son normal jour ya mariage pe ya ba sali image qui toko ebi yango nuit de noces ba sala kalanda ku tisenga buki quelque part après mariage ba kedaka moi vacances quelques jours na hôtel moko songolo pakala bango kaka na Goma kuna après mariage na bango ba kedaki na isika ba loi qui pour ko passer nuit de noces et puis moi 2 semaines moko boye ya vacances tangu ba kei na nuit de noces ko mobali na moi si bazo ko zela ba ça la fête n'est-ce pas oui tangu ba fandi ba lié ba melie consort bazo ko linga sikoyo ba komi prêt pour na ko ça la fête du mois ça la qui prête mobali peut prête mbala moko Louise amoni mobali na ya telemi abi azokoya mobali abimi na chambre akei libanda amoni sala ki moi 10 minutes muke amoni mobali mususu ayeko kota o ayebiete mobali watanga koti prêt pour la révolution déjà quand il forme des rasiko non aye abandisi ko sala pona a remplacer mobali ya Louise na nuit de noces moi ça toi tu es qui ono ngamu na ko sala nuit de noces na personne bana toi tu es qui oyo tu na ngate mobali na ko datindi ngai aller à forcer Louise et consort alors et ça veut dire là à forcer Louise à violer Louise ne va passer qui consentement il y a Louise Louise donc alors qui ma casité que le mobali wana tango salaminde ngwana Louise pendant qu'elle criait mais bah viole les cas qui déjà criait batou ya réception il y a hôtel ou c'est un grand hôtel tango ba yé ba forcer porte Louise va dire que la ngwana aller bafungoli bakangi tipo boyo kangana eza ngaite mobali na ndo matindinga sama mobali na tindo sama kamwana ndenge nini comment ça se passe ali babengi mbila tango aye asimbi mobali wana akena ye na police na commissariat alors Louise était traumatisée elle n'en revenait pas qu'est-ce qui s'est passé mobile de foyer pendant 3 ans jour à nuit des noces tout ça absena comme il se doit jour à nuit des noces oyo to liambuma to ça la vraie bolingo et consort mais yé aurait ya pas nangai
Atindi Mutumusousu aya ko remplacer, c'est quel phénomène? Elle n'en revenait pas, donc elle avait comme si elle avait perdu contrôle. Elle n'était plus dans sa peau. Et bébé a consacré ba famille ba ye wala question allez tant ba kena mutuana police mutuana lobby yango véritable non nga na problème te nous on na violon te kolo moi sinde mutu atindi ngai ezala ki na grima téléphone za ba sur téléphone na ye ba bandi kota la ba message ndoka kolo téléphone mobile ya Louise abanaye ko luka ndenge babanaye ko solo la ibandeli tisuka no akene ko luka tipo wana no problème eza nini ono ngade nazali awa ngai na ayesi mobile ngala nazali impuissant nazali pena impuissant na ko satisfaire moi c'était console surtout ndenge wana est-ce que yo moi ezali oya o satisfaire moi stanga na place nanga c'est mais aussi apesa ekutu na mbungo ezali nde boye. Alors famille est regrettée, Louise est regrettée. Oh, j'ai trouvé ça drôle. Yangouana pendant 3 ans de fiançailles, Aïbsa qui a tout s'abstenir. Tout ça, moi je croyais que c'était pour sauvegarder Mboumanabiso et Salaki Toko Nzokande pour Azalaki impuissant, Azalaki na faible. Kasi, ce qui Azalaki na problème, il y a beaucoup piqué qui vont au Kundu Banzot. Il a fallu parler. Ça se soigne. Pourquoi il y a des familles et petits traumatismes? Il y a Louise, ma famille, mais pour la nuit, il y a quelques temps plus tard, Louise a mon message et a un téléphone. En tout cas, Limbisanga Louise, que tu n'es pas contente, au moins il te fait un bon moment. Pendant 3 ans, en tout cas, dans l'Inga qui m'a caché, on a commis un mariage, mais il y avait un secret. On a na ça impuissant, na ko se peut ça moi c'est éviter que ce qui ne va pas et comme bongo ndenge nini. Alors sans la vie malamu, je ne sais pas si tu vas encore me retrouver. Il paraît, on n'a pas précisé, après avoir ça, yoga qu'on dirait, parce qu'il a disparu. Cet homme-là a disparu à mon arsoute. Il paraît, il s'est suicidé, ami Bomi, on ne sait pas, mais on n'a pas donné la précision qui a Azalua parce qu'il est introuvable. Est-ce qu'il y a Katistanga, Rwanda, Burundi, Ouganda, on ne sait pas, on ne les voit pas. Alors, Batouandi Komituna. Mais pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Surtout grand frère Louise Amituna. Mais pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Ce qui est la faiblesse sexuelle, ça se soigne. Beaucoup kozali, ce qui est pas mondial les simbités, beaucoup qui va se soigner. Oh, il fallait que ça moi clairement, on allait trouver toujours une solution. Ce qui solution est simbakité. Balinga va ça ndenge musu parce que technologie peut se commis. Beaucoup ko adopter bana, beaucoup ça ma ndenge na ndenge, beaucoup ko injecter bani pour la mwana basa bota makambu ya ndenge na ndenge les balles ça la rabo pikité ça la nyo surtout na kati. Mais pourquoi cela fait ça à sa femme? Alors, ndenga saliwana atiki moi si na traumatisme na makasi na ye et pesima waya ko sakarate. Yango tangwa pesi solo oyo to bete yango na bi oh. Siko to kusala ka ndenge nini? Est-ce que ezala ka normal? Ba ndenge solo bara jamais ngana zui moi stinga to ko fanda pendant fiançailles, moi so kiminga moi so fiançailles simbité. Alors pendant fiançailles wana parce qu'on appelle ça ka mbongo na so ki parana siko ngamu na ko ma perte to beta di solo mo ka ndenge wana. Et ça m'a quelque part, se rappeler aux jeunes Mogoboye. Il y a un épée docteur à s'abstenir à Nengwana, Mouninga a été soso na Zandu. Ah, yo s'abstenir Nengwana, t'es dans sa prière, ma prière wana au coup récupérer. Il passe la prière wana bimana yaya, na moi si yaya na ye. Vous comprenez, même solo wana à peu près Nengwana. Alors, qui a raison si câble? Est-ce que c'est Ngelaka qu'on s'abstenir? Tina nuit de noces, to, et ça n'a pas normal, beaucoup de la mais pour s'abstenir à capot. Objectif éco matina na éviter de conseil européen sawana et ça l'été kasiba papa ya bwanya bazalaka awa ba ya bwanya bazala article sur commentaire yo moni ndenge nini na histoire o ya Louise est-ce que batu bazalaka nuit de nosto et ko bandana ngonde moi puisque possible jouer engagement brokende tina mariage ba so ba rappel ça va ceux qui bolingi to s'abstenir ça veut dire que na kopé ça yo ata 1 euro te 1 franc te 1 dollar te to kenenga mutu na mutu s'occuper pour la fiançailles to s'observer ce qui est simbité to kabani mutu perdre te parce que comment on appelle ça kana so qui parana yo siko to pesa te plutôt comme le système au pesi makambu ozu makambu est-ce que komi yo omoni solo oyo ndenge nini tala di solo ya mukuse ya Louise la gomatracienne oyo komelie yango wana yaya yo mtota la biso soki ozali na solo ya kopesa kobanga te benga biso pesa li solo na yo soko ozwi biso te tikela biso audio tokozongela yo beta li solo na audio tokobeta li solo wana kaka ndengo lingi tobeta yango soko lingi totanga kombo tokotanga kombo soki po boyi na yo totanga kombo te tokotanga kombo te biso tofonctionnaka ndengo wana est-ce que comprendre? Voilà. Merci na Chris Larize Pelende, réalisateur ya émission Oyo.
Yena assistante naye Winnie Larise Pelende. Merci à Claudine Laris Pelende qui est toujours de l'autre côté à Régie. Nous sommes sous la coordination. Il y a Mama Rinaoumbi Laris Pelende, la femme à la taille d'une tige spaghetti, ni courbure, ni virage. Est-ce que comme il Kunyate, Jalouté et Kendaka Ndengouana. Allez, portez-vous bien, santé de fer à tous. Chap chap et tchara. Mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokoya mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha Pelende wenjoro.